Nzambe mokeli ya likolo na se na biloko biso apambola bino banso na kombo oyo ezali likolo ya bakombo nyonso Yesu Kristo. Nazali kotondo tata Nzambe botondi pona libakuli ya pesi ngai pona koka kosolola na bino mai matali lilobali ya ye lilobali ye atiango likolo ya kombo na eme ezali wa bino ndeko Tito Nganda boye bolamu na émission Que dit la parole de Dieu lilobali ya Nzambe elobi nini lelo tokoyanola na motuna moyi la révolte contre l'oppression est-elle la volonté du seul vrai Dieu? Botomboki pona konyokwama ezali mokano ya Nzambe ya solo. Botomboki pona konyokwama to pona pasi ezali mokano ya Nzambe ya solo. Po tozwa yano na motuna mona tokokende na kati ya lilobali ya Nzambe po totala makomi to examiner resi moko ezali na kati ya lilobali ya Nzambe ezolakisa lolenge nini Nzambe yeme Nzambe ye moko a organisé révolte to botomboki ya bana Israël contre bao bazali konyokola bana Israël contre l'oppression ya roi Jabin. Chaque fois que bana Israël bazali ko abandonner Nzambe bazotika Nzambe ya solo bazokende kosalela banzambe ya lokuta ba faux Dieu. Bana Israël bazaki toujours konyokwama bazomona pasi to bazwi bango bakena bango na mboka mosusu. Kasi soki bagangi epa Nzambe to basambeli bazongi epa Nzambe mokeli bayebisi ye pasi na bango. Nzambe mokili azalaki toujours kotindela bango libérateur moto mobikisi po a libérer bango a délivrer bango na maboko ya bao bazoko nyokolo bango. Boko kundola bino moko boyebi ke bana Israël bazaki na boumbu na Égypte pendant 430 ans banyokwamaka konyokwama elekaki pasi elekaki basalaki nini bagangaka epa Nzambe. Tango bagangi Nzambe atindelaka bango libérateur moko moto oyo akobimisa bango na kati ya pasi oyo bazaki nango. Me bana Israël sengai batosa oyo libérateur azoyebisa bango moto yango kombo na nani Moïse. Bango bagangi Nzambe atindi libérateur Nzambe apesi libérateur ayebisi mai sengai basala bana Israël batosi bazalaki libéré bazalaki délivré. Chaque fois que bana Israël bazozonga na nzela na bango ya mabe soki ba reconnaître nzela na bango ya mabe batiki bazongi epai ya Nzambe ya solo. Nzambe ya solo yeme ye moko yende azoko organiser botomboki na bopesaka bato ye moko Nzambe aponi ba instruction spécifique pour ba exécuter révolte wana pour être délivrance ya bana Israël salama balongwa na boumbu balongwa na pasi obazoyoka pona nini Nzambe yemei azali ko organiser révolte ya bana Israël pona pasi obazali komona po ete konyokwama ya bana ya Nzambe ezali mokano ya Nzambe ya solo te. Konyokwama pasi mikakatano eza mokano ya Nzambe te. Na otekoloba tout à l'heure bana Israël bazalaki na Égypte pendant 430 ans bazalaki konyokwama bazalaki opprimé pasi elekaki. Mais Nzambe lokola ye alingaka te ke bana na ye bazala opprimé yende a organiser révolte ezalaki révolte contre volonté ya Pharaon. Pharaon kutu alingaki te ke bakende. Mais Nzambe ayebisaki Moïse eloko nini esenga asala eloko nini Moïse ayebisa bana Israël esengeli Moïse atosa monoko ya Nzambe bana Israël esengeli batosa mai Moïse azobisa bango. Alors Nzambe a organisé révolte wana révolte salami bana Israël bazaki délivré babimi balongwe na boumbu balongwe na pasi ya ba égyptien. Na buku ya Juge
chapitre 4 tokokende kuna tokomona ndenge nini nzambe ye moko nzambe mokili nzambe ya solo a organisé révolte ya bana Israël contre oppression oyo to paso baza koyoka o bazo nyokola bango na roi ba benge Jabin. Bana Israël bazaki sous l'oppression pendant 20 ans bazo nyokom. Donc Jabin roi Kanawana a nyokoli bana Israël pendant 20 ans. Bazo mona pasi. Mais tokomona wanzambe azoko organiser révolte ya bana Israël po balungu na pasi wana na bopesaka instruction na prophétesse Déborah na moto nzambe alingaki que Déborah travaille Barak bangone ba organiser bangone ba diriger ba coordonner opération ya révolte ya bana Israël contre Jabin wazaki ko dominer bango kola bango pendant 20 ans. Batumi balone ba organiser yango. Alors il fallait ba sala yango pe bato yo ba ko exécuter bana Israël fallait ba exécuter et lokolo maenzamba ebisaki Déborah communiquer na bango. Toko kene na buku ya Juge chapitre 4 toko mona comment ndenge nzambe a organizaki révolte wana. Pour bana Israël balongwa na oppression violente ya Jabin balongwa na domination wana na passion yo roi wana za konyokola bango. Donc prophétesse Déborah a eu message a eu instruction en Nzambe pas communiquer na Barak alors bango mi balé na bateau esengela ki ba Nzambe a désigné ba kende ba exécuter ordre en Nzambe contre volonté ya Jabin pour ba libérer. Juge chapitre 4, verset 1. Bana Israël basaki sur le ya mabe liboso ya Nzambe. Sima ya liwa ya Éhu. Nzambe a permettre que bana Israël bateka na nani maboko nani ya Jabin roi ya Kana. Wazai ko régner na Hatzor. Mokonzi ya armée ya Jabin roi ya Kana zaki nani comme ne Sisera. Ya zai ko vana na Aroshet Cohen. Pona nini nzambe mokili alingisi ete bana Israël bateka na maboko ya Jabin roi ya Kana e yano ezali wana po ete bana Israël basalaki lisusu eloko ya mabe na miso ya nzambe mokili eloko ya mabe toujours bazosala ezani bazotika nzambe oyo ya solo bazokende kumisaka banzambe oyo ya lokuta wana le faux Dieu. Verset 3. Bana Israël passe le quoi les kaki ba gangi et pas nzambe. Poite Jabin azaki na nini 900 chars ya faire pe azalaki ko nyokola bango avec violence pendant 20 ans depuis 20 ans. Donc durant 20 ans Jabin roi ya Kana azako nyokola bana Israël. Dit que ils opprimaient les enfants d'Israël avec violence. Oppression wana pasi wana konyokoma wana et pousser et tindi bana Israël baganga pa nzambe bagangi basambeli nzambe mokeli nzambe pe ayoki ko ganga na bango nzambe sikoyo apesi ba instruction spécifique na prophétesse Déborah. Vous allez na Juge chapitre 4 verset 4 à 5 totanga tangwana Déborah prophétesse moi si à lapidot azalaki juge na Israël ye azalaki kovanda wapi na sous le palmier comme on peut Déborah izali katikati ya Rama na Bethel na ngomba ya Ephraim bana Israël bazo kende bazo matepa na ye po asambisa bango. Donc Déborah prophétesse a eu ordre pa nzambe mokili po a transmettre a pesango na Barak. Verset 6. Déborah a tindi babenga Barak. Barak wana zali mwana Abinoam anamboka Keshep Neftali alobi na yebui Déborah zolo bana Barak abi ezate mutindo ya nzambe nda pesi nzambe ya Israël kende okende wapi na ngomba ya Tabor okamata 10,000 bato bamibali
ya bana ya Neftali na bana ya Zabilon. Donc 10 000 personnes on est pas utana tribu mibale wana ya Neftali pe ya Zabilon. Nani apesaki mitindu? Nani azo organiser révolte ko tomboko nani? Parce que Zabé azo dominer bango, azo yokolo bango. Nzambe alingi suteke banyokoma. Nzambe nazo organiser sikoyo révolte oyo po ba tomboko ba la libérer. Apesi instruction na Déborah bengisi Barak, apesi ba instruction. Nzambe ya Israël selon ordre Barak et fallait asani azo 10 000 personnes ya Neftali pe ya Zabilon. Alors verset 7 Déborah a continué le message à Nzambe azo babi ke yako attirer akobena nani akobena na torrent qui sont donc attirer Sisera mokonzi armée à Jabin na ba char nae na ba troupe nae pe Nzambe babi ako livrer bango na maboko ya Barak. Nzambe abi ako attirer Barak. Ah ben non, ako attirer vers Barak Sisera mokonzi armée à Jabin na ba char nae na ba troupe nae et Nzambe babi ki Nzambe ako livrer Sisera na armée à Jabin na ba troupe na ba char nae na bato nae ako livrer bango na maboko ya Barak. L'ordre Nzambe est clair, précis, bien détaillé. Alors, réaction à Barak, parce que Déborah a eu message à Nzambe, a bengisi à communiquer naï. Alors, réaction naï, na ordre Nzambe, Nzambe a pesi na prophétesse à ABC, réaction des Alidines. Verset 8. Barak alobi naï, soko ye nangai ngana okindi. Kasi soko ye nangai te. Ngana okinditi. Barak réponse les ali nini na prophétesse Déborah soko ye nangai prophétesse na okindi soko ye nangai te na okinditi. Barak atosaki liloba ya Nzambe avec condition soko yo ye nanga esengeli biso ba etondima kanzambe tondima ndenge wana ti. Esengeli tozana attitude ndenge wana te lolenge wana te na liloba ya Nzambe soko tolingi tozwa o Nzambe alaki na kati ya liloba ya ye esengeli tondima littéralement liloba ya Nzambe soko tolingi tozala béni esengeli tondima littéralement liloba ya Nzambe. Alors réponse à Barak hein, avec condition. Alors réaction à prophétesse Déborah na réponse à Barak et Zakinine. Réponse conditionnelle à Barak. Zakinini, verset 9. Déborah, la prophétesse Alobinae, nako kende na yo, kasi, yo koza kembote, nanziro zo kende. Poete Nzambe, ako livré Sisera. Donc Sisera, mokozi armé, ya bato bazonyo kwa bana Israël, Nzambe ako livré ye, na maboko ya mwasi. Déborah telemi, pe akeye na Barak baki na Kedesh. C'est Nzambe baki bakindi. Soki Barak atosaki monoko Nzambe, lolenge Déborah, la prophétesse ayebisaki ye, yende moto ya sengelaki azoa kembo wana. Nanzilo azo kende. Mais Nzambe sa lobi hein, kembo yokene gloire yokene pas mwasi hein. Parce que Barak alobaki soko yo ye nangai na okende. Soko ye nangai te hein, Déborah, prophétesse na okende ti. Alors le Barak atosaki ordre ya Nzambe avec condition soko yo inanga ya ona babaki ke sengeza la et on a bisoté vis-à-vis à liloba Nzambe. Alors Déborah azalaki clair hein, na Barak a ébissé clairement que Sisera mokonzi armé ya Jabin akopesa na maboko ya mwasi et prophétie wana o Déborah lobaki et kokisamaki na verset 21 à Juge chapitre 4. Juge 4 verset 10. Barak a convoqué Zabulon na Neftali na Kedesh 10 000 hommes bazaki simanae et puis Déborah a keneki naï.
tokomona ba Sisera mokonzi armée à Jabin bao bazako nyokoloba na Israël azali informé na action ya o Barak azako meni. Alors réaction des alinines ayoki déjà que non Barak azana a 10 000 personnes à Kiti kuna na Kedesh. Yesu ko ya koloba ausali. Verset 12 à 13. Ba informé Sisera que Barak mana ya Abinoam a se diriger na ngomba ya Tabor. Et depuis Adochet, Goïn, Sisera Sani, a Sangisi, na Torah Akisono, Bachar Naewana, 900 chars de fer, pe bateau bazaki na disposition na ye. Donc, comment on a exécution, il y a ordre en Zambie. L'ordre même meeting, l'ordre y a quoi attaquer Sisera. Et Pesamaki, na Déborah, la prophétesse. Donc, meeting de Wouti et Payana, ni Barak, Barak, nous avons attaqué en Déborah n'a pas ça qui fait vers Gohan, Zamba ABC, il y a ABC Barak. Juge chapitre 4, verset 14. Alors, Déborah a lobby na Barak, tellement, pour être Ngonga, Yahweh a livré Sisera, en bas qu'on a yango. Nzambe yemoka zotamba liboso na yote. Et Barak ayoki, andimi, a kiti na ngomba ya Tabor, 10 000 personnes au Nzambabaki apona, baza simanaï. Barak azalaki na choix, tango Déborah bine tellement attaqué. Barak azalaki na choix, ya. Akwai ko boya o Déborah zo bisaye. To akwai ko salango. Mais asalaki choix malam a obéi à Tosi. A Tosi ordre o Déborah ebisiye, tango ya Tosi asani a joué action likolo et la kaya nzambe o ezalaki prononcé et le bomaki na Déborah. Soki yo to soki bolingi bozala délivrer, bozala libérer na oppression. Ya kunyokwama ya bato basusu to ya banguna. Et sengeli bozwa action likolo ya bilaka ya nzambe concernant situation na yo to concernant situation ya ekolo na yo. Nzambe mokeli ako kitate yeme po asala musala mona pona bino. Non, ya pesi liloba bino de bokozwa ba action likola liloba liaye nde ye akozala impliqué na yango. Pendant que bozozwa action likolo ya bilaka biaye nde ye nzambe ako intervenir po ete bilaka biaye bisala mapona bino ba boyokiye botosiye bozo sala bozo exécuter mukano mwaye. Tango nyonso nzambe mokili azo senga biso to sala eloko moko ezali tango nyonso pona mabenisi ya biso biso moko. Barak na bana Israël bazalaki konyokoma, bazalaki sous l'oppression violente ya Jabin. Bangonde basengelaki na libération, balingi suteke banyokoma. Balingi sous oppression wana te. Yangonde bagangaki epa nzambe. Alors nzambe apesi bango ba instruction. Bangonde suko bazozo ba instruction o nzamba pesa ki yango na Déborah communiquer na Barak bango bazozo action pona bazala délivrer bazala libérer nzambe nda organiser révolte wana bana Israël batosi le banzambe lobi na Barak que Barak akita na mont Tabor azana 10 000 personnes simanaï pendant que Barak azozo action du courant le banzambe nzambe yeme à intervenir pour agir pour na Israël au batusi monokomwai. Nzambe a intervenu quitté avant que Barak a kokako kita na mo d'abord na 10 000 personnes simanaï. Tant que avant que l'homme salamité, il a fallu Déborah et bise tellement kita. Tant que telemina bato bazo kita, nzambe sikoyo a intervenu à s'impliquer. Nzambe mokeli abundaki pona bana Israël tant bana Israël bazako exécuter ordre naye o la pesaki na Déborah pesa na Barak tant bazo exécuter ordre nzambe sikoyo a intervenir pona bango po ete armée à Sisera ezala en déroute. C'est comme ça
Ezate que lilaka nzambe ezali mais to promesse nzambe ezali mais yo vandi ozo action mokoti. Faut action. Tokotanga siko verset 15 p 16 et à Juge chapitre 4. Le banza dit que Yahweh a tient en déroute devant Barak atteint Sisera na ba char naye na ba to zaki naye. Par quoi? Par l'épée. Sisera saliboni akiti na char. Abani ko kima na makulu. Barak azoko landa bango. Ba zolanda ba char armé jusqu'à Adoshet Goïn. Et armé mobimba Sisera et Sakiboni. Ba koufi. Nambeli. Mon côté. Et Tikalaki. Mais Sisera kimi, hein. Le banzam le bien dans verset 16 que, ouais, Juge 4, que toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée, sans qu'il n'en resta un seul homme. Motomorota Tikalaki. Quelle délivrance! Nan a organisé révolte Nzambe et Moko. Le camp Nzambe a organisé, Bana Israël a exécuté. Délivrance, c'est Salamaki. Délivrance, Israël qui a accompli pour Nanine parce que Déborah, Barak, Nabana Israël, Tosi Monoko Nzambe, Zui action. Dikola Lilaka Nzambe, Nzambe a intervenu pour apporter délivrance Nabana Israël. Verset 17, il y a Juge chapitre 4. Sisera a se réfugié na tante, à Kimina Mako, a commis na tante Nani, tante Jaël. Moi, c'est à Héber, Motakenien. Pour être Kimia Ezalaki entre Jabin, Roi Atsor, Nandako à Héber, oh, le Kenien. Donc, comment on a Sisera à cause de la livrée, na moi, si selon prophétie, selon l'Iloba, il y a Déborah la prophète. Juge 4, verset 18 à 19. Jaël a bimi liboso ya Sisera. Alobi na ye, kota mokonzi. Mokonzi na ngai, epa na nga. Kobanga eloko moko te. Sisera a koti na ndako ya na tente. Et puis abombamaki wapi sous la couverture. Alobi na ye, Sisera alobi na Jaël, pesanga nazobondela, pesanga maya komela. Po na pusa mai. A fungoli outre, a pesi miliki, a meli, a zipi. Et c'est là que comprendre l'orientalisme d'aller utiliser dans verset 18, puis verset 19 et à Juge, chapitre 4. Ils allaient sur invitation à Jaël que Sisera a contacté Nandako à Jaël. Alors, invitation à Jaël, ils ont déjà des actes à Bolingo. Ils ont constitué déjà une garantie à protection. Parce que et si nous avons ils ont que Jaël Mbaïna Bazali prêt à quoi assurer protection il y a Sisera. Mais pendant nini Jaël a invité Sisera à Kotananda Konae verset 17 il y a Juge chapitre 4 le dit que pour être kimé Zalaki entre Jabin roi Atsor Nandako ya Héber oh le Kenien. Donc Bazaki na boyo kanina bango très bien. Donc a Benissis a invité Sisera mon cause armé à Jabin. À côté de la tente nae, ce qui signifie que si c'est là qui na protection, Jaël na mobile nae na wota loba. Et pendant qu'on a qui ça que protection on les a garantie, a zipier sur un manteau. Manteau de représenter protection. Oui, pesa makinae. Alors si c'est là sengi mai ya pesier miliki za bomba na mungwa ai Lewana, Mika, ils ont indiqué alliance ya Mungo, alliance du sel. Oui, ils allaient inviolable. Si quand autant à verset 20 à 21 à Juge 4. Si sera l'obinet les sous, tellement n'entrer à tente. Et ce qui va tout nier en disant, bon, est-ce que mon gazalère, yo kozongi c'est annoté, montazate. Donc, Jaël, moi c'est Hébert. Babia Kamati, nous étions dans pied, ouais, attente, na marteau, a poussani prepenae, malembe, a kocha na lito inae, a beti yango na marteau, a kocha na mabili. Poaza, a lala ki penza, a ki fatigué, a lali, na nenga beti wana a kufi. Bon, tout le monde y a, à travers les miliki, ils ont alliance à celle, hein. Donc, ils ont protection,
Bako trahir yete, manteau, zéro là que ça, Azaki protégé. Et puis, à terme, qui maintenant devant attendre, pour mon monsieur soit Konate. Azaki, Jaël Azaki même, Azaki na intérêt mokota bomae, kasi si sera à violer norme moko ya culture, à côté na partie où ya tante Azaki réservé uniquement pour la moisi. Wana Izaka soko komi kuna selon coutume, au violer nango peine nango za peine de mort. Bah religieux, bah traité comme ça donc mobomi tout ça. C'est pas vrai. Aza mobomité. Donc ça qui est manteau qui signifie la protection et là qui wana alliance du sel. Donc à tellement qui me mène à porte. Non, aza qui n'intérêt au bomaïte. Mais Seigneur beau se rappeler dans verset 9 Déborah le baki na barak que Nzamba ko livrer Sisera na maboko nani? Na maboko ya mwasi. Prophétie wana ya Déborah ekokisa maki awa Déborah tambola azo tambola na Nzambe mokeli. Alors c'est là ils ont rappelé un passage moko ezali na livre ya Deutéronome peut-être Deutéronome 18 verset 21 à 22 peut-être yoko bana motema non ndeni ba koyeba liloba ya Nzambe que Nzambe alobi likambo te we bango ndenge nini verset 22 lobi que et le prophète akoloba soki esalamite kokisamite liloba lina ewute pa Nzambe te Nzambe alobi yango te zaka pas audace que prophète alobi yango ko banga iti donc et le prophétesse Déborah lobaki na barak yango esalami que kembo ke ne pas ya mwasi donc Jaël Sikoyo a présenté Ebembe ya Sisera na barak. Jaël Azali Mwasi, verset 22, il y a Juge 4, verset 22. Donc, barak Azali ko landa Sisera, Jaël abimi, liboso na ye, alobi na ye, yaka, na ko lakisa yo moto ozoluka. Barak akoti, et pas ya Jaël, ta amoni Sisera, akufi azana se. Nzeti wana ezana na lito na yo nani Jaël abetaki ekoti tina sa mabele na mokolo mona Nzambe asambwisaki Jabin roi ya Kana devant bana Israël nani a organisé révolte oyo Nzambe moko et le banzambe ke bana loboko ya bana Israël zaki toujours de plus en plus zaliko ya Jabin roi ya Kana jusqu'à ce que basani ba exterminer Jabin roi ya Kana. Résultat ya révolte wana, résultat ya délivrance wana, pays mboka ekolo ezalaki na repos pendant 40 ans. Bogotanga on a Juge chapitre 5 verset 31. Bazaki na kimia na mboka. La révolte contre l'oppression est-elle la volonté du seul vrai Dieu? Botomboki. Pona konyokwama, to pona passer est-ce que ezali mokani na Nzambe ya solo? Konyokwama ezali mokano ya Nzambe ya solo te pona bana baye. Kasi ezara toujours conséquence directe ya désobéissance ya batu na mokano ya Nzambe. Kasi fungola pa batu babima na pasi wana na konyokwama wana ezali koganga epai ya Nzambe mokili bogangi alors ya et yanonai wa sa pesa déjà ezana kati ya liloba ya Nzambe esengeli siko bato bazwa ba action likolo ya bilaka biaye o apesa ba promesse na apesa pendant que bato bazwa promesse pendant que bato bazwa ba action sur ba promesse to bilaka bia Nzambe ni Nzambe ako intervenir pour être délivrance et salama pour être bato balongwana pasi na konyokwama Nzambe mokeli ya likolo na se na biloko biso apambola bino na kombo se moko ya mwana wa ye mobikisi na biso Yesu Kristo.